Bonjour, bonsoir, Balandignon, soit des shows d'Enar TV. Merci, Nabao Bazolanda, des shows d'Enar TV. Ceux qui ont pour la Ninga Lelomba Aliboso, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows d'Enar TV. Au Talakaba émission Nabiso, c'est très important. Les lots rosso, la Nabino Kakabou et les longs hormones en été très occupés. Mais tu es na sujet moko ya makas. Toujours rebondir par rapport à l'émission où tout ça là qui a moi na oya bomi libala maman na ye. Abomi en ndenge ni zala branché oyo kandenge maman na biso moko meki koleka na ba réflexion na ye. Maman lobi makambo eza très important pour na biso nyonso. Yango na lobaka soki ozolanda ba émission de show de Nar TV landanga penda na bokebi oko comprendre makambo ebele mais soko landi likolo o comprendre te. Yaya kanda ezwaka solution te. Il faut koyebaka toujours kobongisa na ba problème nyonso. Mais eza na ba problème mususu net oyo mwana oyo asali na libala mama na ye esali bien te. Mais na kolinga to landa na ndenge mama na biso a rebondir par rapport ya problème wana et bon nga na zongela bino na sima na pesa bino ba détail ndenge esengeli toloba na nzela ya émission to landa nanu mama. Oza bien. Alanda émission ya mwana abomi libala mama na ye. Nalandaki wana na nini straight. Papa mokili ekomi na suka. Biloko wana ozomona bato bazosala yango mingi baza bato ya basianse. Soki aza papa na ndenge asolo alingi mwasi na ye akokisha mosanisa mwasi na mwana. Eza biloko moko boye ya ténèbre ya bien te ya kinduki. Aza papa moko mabe akopesa accès na makambo ebele te. C'est un sorcier. Ozongi mopanzi ya mama. Mama aza na ba erreur na ye. Mpona nini nabengi mama aza na ba erreur? Aza na ta ya kosola na mwana te kaka ndongo lobiki aza na ta ya kosola na mwana te. Mwana aza mwana mabe makasi. Première fois papa wana proposaki eloko ya modèle wana fala yebisa mama na ye. Pourquoi gardaki yango? Et puis ya comme habitude mpona nini? Aza mwana mabe. En tout cas aza mwana mabe. Vraiment eza biloko moko boye ezopesa pasi na moyen lobela ngo eza te. Nayoki pasi na place ya mama wana. Naokeli mwana wana pasi. Namoni poto ndenge ekota kati ya libota. Eza bien te. Tango tozobota, tozobala mabala tozokabwana. Yango monaka bato mingi soki libala esimbi te na préféré na bokola bana ngai. Kena kende kolukaka ba mabala mosusu po tozomona na ba bilongi tozomona na mitema te. Mibala lelo mitema mabe. Tango yo lingi mwasi wana mwana na mbala mwa komi mwana yo azobengo papa. Tango mwana azobengo papa kozwa courage kolongola bilamba na miso ya mwana na poani. C'est pas juste. Watala na miso ya mibale. Eza biloko mobo démoniaque papa na ngai. En tout cas vraiment ko bakana ba émission ba lokola musabano mususu bazolanda ba émission ba obakuta na makambo na ba obakutani te na biso ba mama tozwa mayele to ba ndenga ko va na bana na point moko soulever wana biki no ba mama na biso na kisa ba ndeko tala biso na se. Oui, on ndeko tala na se. Hein? Tango yo zotambola déjà biki no mama tala na se oza na droit à erreur te. Mais ko biki mama na se kuna mona ka tala te. Akoyeba ndenge ni. Osala buzo bebele. Eza pasi papa na ngai. Zamba bakso mayela bakso makasi apesa bato bazobiyela ko ba émission apesa bango bakisa bango mayele na ba idée na ba ni na ba courage ya kobimisa ba makambo na bango olobelaka yango epesa population nyonso mayele. Toza ba parents aussi to bandi ko bota to ba comment obokola bana. Donc c'est ça. Motema pasi o to continuer selon ezate. Merci beaucoup. Siri salon. Merci beaucoup maman Nabiso kaka ndenge olobi des shows de Nar TVP apesio merci pour na ba contribution c'est-à-dire ya on a le baraso zo la émission des shows de Nar TV zala attentive surtout plus sur les mamans. Oh tozo le beza pour na intérêt ya biso nyonso ndenge maman lobi des shows de Nar TV aza pour la aza wana pour toute la communauté congolaise. C'est-à-dire des shows de Nar TV est là pour la communauté congolaise entière. C'est-à-dire, bah, émission, tout ça, les a par sentiment, mais ils a pour aider bisognos, tu vois. Alors, et ça, li bien à ba contribution à maman, na banzi, bisognos sotoyoki, na ba maman, na ba papa, na ba jeune, bisognos sotoyoki, ndenge maman pesi contribution avec douleur.
c'est-à-dire tozalaka prudent. Ndenge des choses de Denar TV abetaki lisolo ya kolobaki na tango akala ba mama bandaki kotala bana na bango na ndenge ya se na ndenge ya brutalité mais na ndenge ya contrôle ndenge mama rebondir na maloba nanga eza na ba erreur lelo ba mama bakomaka koloba aza mwana aza mwana oui yaya aza mwana toboyi te mais tokebaka na langage ya koloba aza mwana na sima ya langage wana nde mwana no azo profita kendo sala mabe. Pourquoi? Parce que yo lobaka aza mwana mwana azo sala mabe ole yo lakisa yeke te boyo zo sala eza bien te sala boye aza mwana mais lobi nango conséquence ekoya conséquence ya boye ndenge ekoyi na kati ya couple oyo eza kopanzana nyonso yango wana c'est-à-dire batu bapanzani alors esali bien te yoka ndenge ba mama baleli ba mama nyonso ba regretter ba mama ebele babengi balobi des choses Denar TV vraiment malobozo loba eza bien exact et correct. Voilà, nous on est là pour ça. Toki jamais koya kosala ba émission mobo ezangi sens non ba émission tozo sala eza très important pour tout le monde j'ai dit pour na ba famille nyonso ba émission tozo sala eza bien. Ce que landinga leomba liboso n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne des shows Denar TV otala ka ba émission na biso ko bosana te na sima kotala émission ndengo zoyoka au partager au pesipe ndeko mususu au pesi papa mususu ayoka au pesipe maman mususu ayoka au pesipe jeune mususu ayoka pesa surtout ba jeune maman ba ebandeni ya ko se maîtriser tu vois kaka ndenge mama lobi tant to kende ko bala na après ko kabwana yaya oyeba ko zo bala na nanani oyeba wapi ozo kende c'est très important. Mibali ebele bazana bango kaka ba voyou mibali ebele bazaka ba mibali mo bazwa ko kotsaka ba problème Nicolas ba vie ya bana basi tu vois omoni mwana ona ka ndenge mama lobi des choses Denar TV alobaki yango bat oyo ba comprenaka ba comprendre que oui mwana pe aza vraiment mwana mabe mwana salaki mabe makasi parce que mwana ya solo temps des choses qui na ba proposition ndenge wana ndimi non tu as trahi ta mère o trahir maman na yo o sali maman mabe mais yango tolobaki azaka ka mwana azaka ka mwana ezaka eloko esi esalami question ezaka ke non conseil ekote yango tozoloba o esalameli yo esalamela baninga te c'est-à-dire benga numéro des shows Denar TV yango wana likolo ka ndenge ozomona tango za na sujet moko vrai problème vrai o ekoma na part na yo benga na des shows Denar TV toyebisa baninga to sololela yango to robomba identité tokotanga kombo na yo te tango lobi to tanga te soko bito loba yo moko muto lobi to roloba ndenge yo kolinga to lobela lisolo ndenge to lobela lisolo voilà ndenge biso tozo travailler na des shows Denar TV. Donc c'est ça yango tozo loba ke benga biso oyo ekomeli yo ekomela baninga te omoni ndenge salami na pa ya mama oyo ba mama ebele bafungwami mayele ndenge mama na biso auti koloba c'est-à-dire ba mama ebele bazui mayele par rapport ya émission oyo des shows Denar TV ya sali tu vois. C'est-à-dire ba émission oh toujours ça les ba émission moko très importante maman kolingato ovandika na ba YouTube ovandika na ba réseaux sociaux kotala ba makambo o ezangitina ça sert à rien et komemela yo elo côté c'est-à-dire landaka ba émission o est important pour na vie na yo na bana na yo pour na vie na yo na libota na mobimba c'est très important. Voilà notre ambition sur des shows Denar TV. Donc voilà auto ngai to ya ko yebisa bino na pokwa lelo yango wana lelo penda to zui tenter ya ko vanda liboso ya caméra compte tenu ya ba makambo ebele ba occupation ebele nzambe abatela biso ba l'an 2000 na bino nyonso en fait ba l'an 2020 na bino nyonso ekota na kimia en fait to kota na kimia lelo déjà na 0h tozo kende na Noël bande ko nyonso o ba okende ko sambela to kende ko sambela nzambe amona biso to kumisa mbotama na ye et puis to kota na l'an 2024 na kimia ekozala important makasi. Voilà o to lingaki to ya ko yebisa bino lelo yango wana le plus important mama zwaka temps ya koyoka mwana na yo surtout o ya mwasi bana mibali bazaka vraiment mingi na ba problème te na ba foyer ba problème eza mingi na ba foyer pa ya bana basi. Donc voilà zwaka temps mingi ya koyoka mwana no mwasi mama kozalaka trop méchante te na mwana no mwasi linga mwana no mwasi azali mpe proche ya yo akoma camarade na yo te parce que maman na mwana pe ba koza camarade te mais azalo moins proche ya maman na ye proche ça veut dire quoi azalaka na habilité ya koyebisa yo si y a un problème tu vois. S'il y a un problème, moi, si ça a une facilité à koyebisa parce que si vous êtes trop méchante, ce n'est pas bien. Okokuta na pena bakabo et moi na zo linga yebso me azo banga so yikaka na lobiao mama ko bomanga ce n'est pas bien. Tous na moi tendresse moko moké envers bana na biso surtout ya basi pour problème est concerné bana basi. Maman talaka moi no moi si bien.
ba papa o pe bazo sala biloko bo tika papa soko vandaka na mwana ya mwasi na yo tika biloko oyo komeka kosala ngo te satana kotela yo te soko ozalaka na tentation ya kosala biloko boye tika papa soki satana mekaka ona biloko boye tika yaya ntango ozoyoka biloko boye ezosalama tika ndeko mobali mpo soki esalameli yo ekozala soni yaya ekozala soni obebisi libala na yo obebisi réputation tanto soki bobotaki bana bokobota bokabwani lisusu ekosala bien te donc ndeko mobali soko olandi des shows d'Enar TV ozalaka na mwasi na yo bokolaka bana to mwana ya mwasi na yo ya basi to ya mwasi yaya satana mema ona biloko boye te zala papa na kati ya ndako zala papa zwa bango nyonso bana makila na ndenge mama na biso auti koloba mwana mwasi na yo aza mwana na yo aza yaya ya mwana oyo kobota donc ne le fais pas donc eza diable eza ba esprit mabe bon ba erreur moko diabolique ya kandengo wana mais tozala prudent tant tosala ba émission bo eza po biso nyonso tozala maele ba bonne fête na bino ba joyeux Noël lelo na butu déjà tozokende joyeux Noël nzamba batela biso ezalaki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi nde tokutani na émission ezali koya merci.